MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moi, vous allez très bien. Moi, je viens par la grâce de Dieu. Et batine na live moko izaki benda bika lobby na butu stop shaking. Et famille ya Daniel Lubamba na famille ya Ketia koswana ya ndengwa no pesi mbwambo aboyi et bafingani ya la mama de bafingi mama ya Ketia bafingi vraiment mabe à tel point que la maman est très mal alors mal et akorata même pas au solo là ayabisingai na benga ki juste pour na na besoin na solo na Ketia et la maman encore même pas au loba Ketia n'en parle même pas parce qu'elle est grosse hein tout beau sanate anazemi a 7 mois s'il vous plaît imaginez-moi si azemi mais akoliate azoliate et déjà asa vulnérable de c'est clair aux alateurs et faible mais il y a quand même des gens au besoin des réseaux sociaux pour na kofingai kokosela na makambo allez-y comprendre ce que vous imaginez to vous devenir suite ya mwana mwasi oyo donc ezana bato oyo esengo na bango ezali mwana mwasi wana lelo bola mwa boyo kaki akufi ba bita maboko pourquoi parce que il faut qu'on protéger ko côté là Daniel ko pese raison maintenant na kamwe parmi bat ba défendre Ketia et pardon Daniel na moni ne romo mwasi azoloba que tango bozwaka courage à sauter premier pour na roya ko côté là ba tout pe ko kosa makambo bozala pe makasi na ba retour parce que toi na ba preuve ya ba voice na ba capture ba message mais kala nyoso na bozo bimisete pour nini so Daniel a même courage ko porter belle mère plainte na tela bino ba preuve awa bongo eloko pende ko justifier na miso batu comment robomba ngo jusqu'à titi lelo akobomba ngo te abimisa ngo so biloko wana ezali honte à vous tant bozolo ba ko sauter premier do bino bolingaki nyonso bana ko loba elokuta sur moi na batu fallait agobe yango et mutumo à côté là était mutumo ko loba na faveur na bango te do bino ndebo loba quoi bino ndebo loba pourquoi Daniel a son alliance na misapité bino ndebo loba et Daniel et moi c'est aboye machine na nani na batu ba mwana na atakutu mutu abomi mutu na tribunal ba pesa ke maloba po ba yoka et qu'est-ce qui s'est passé pour au comment na niveau ya roboma mutu moi na bato aya na ba réseaux sociaux personnellement na yebiete na ko mona ekaka na lisolo oyo na ba photo comment na ba photo kaka na lisolo oyo na ki bande kwa Daniel balobi ke non bolingisaki bolingai mwana na biso ndeko na biso bala mwana bino po boyeba ikaza star mais attendez za bato normal Ketia famille na ba mobimba baboya ki Daniel balinga kite botuna Daniel soki eza mamba solo to mamba lukuta botuna Daniel sikoyo soki ayebanaki déjà bayebaki déjà que Daniel ayembaka na ba réseaux sociaux soki ba kufela ki star to balanda ki star mbala moko ta ngaya balinga ba sepela mbala moko bandimi ba accepter data mo se Ketia bengenga je crois na sala émission expliquer bino azala na France abina nga mama tango Daniel aye Kinshasa ayaki même comme on a biso famille paternelle. Pourquoi? Simplement parce que maman ya Ketia azaki d'accord te. Et du coup Daniel a tingami biso to sala makambo biso to ana pouvoir te. Aussi longtemps que maman na zana bomoy. Donc s'il faut bosala makambo libala il faut bosala ngona maman na ye. Fallait qu'on convaincre maman wana. Et neti mwana koma ki souci parce que ya lingi kaka mobali na ye. C'est comme ça la famille ndimaki. Siko tant bolo bageno balinga ki mwana bango bala post star po yebana. Siko Ketia yebani na nini? Ketia yebani na nini? Na ngo yebi Ketia. Et puis ko yebana ngo ya ye banda bala Daniel asala nini? O mokilo mbe pointa misabi to lo bakino écouter la moi Daniel ngo yewana. Par rapport.
po ba misusu babala ba star ba lakis o ba luka yango po bango pe basala kombo ba lakisa yango mokili mbomba ba late eloko yango ba s'imposa ye banda abala Daniel eloko nini yango ke sala ka business ni yango sala oyo aya se présenter ko mwasi ya Daniel et puis po ekotele mbongo boloba nanu ko bozala boloba kaka po boloba to business nini to eloko nini o esala ke mokili mbombe chaika poneti ngana yebaki ete na yo yebeka na mahambo yo dobino bolingaki ndenge bozo koma ba mamu na ba mir na kombo na ye ndenge bozo loba biloba loba wana bozo ko falaki amela gobe na mahambo lokuta vanda ni alobelo côté. Et vous venez défendre Daniel et en disant que batoyo baeko ketia bandité à part ngai nana ngozo côté la moi sur les réseaux sociaux nana ngo côté là quand ndena ebisa ibino ke place mutazo kufa mutama wazanga raté. Donc parce que c'était prévu dans ça l'émission avant même dobiso nyonso nanga pe na kota na kati pendant qu'elle est grosse toye to bambi mwana mwasi o mabanga to bambi po akufa lobi heureusement nzamba za juste y a pas de souci to zela ba preuve en webima to zela ba preuve en webima et mama olobi ke mwasi mo aboya kilibala après 2 mois ebisi mobali ke a ko supporter fait qui starter mais ndeko nanga mwasi ce que zala réfléchir ko si c'est la vrai falo mituna pourquoi pour nini 2 mois ka ya libala 2 mois ya pamba 2 mois mwasi oyo akakaki mobali ondeli kamususu o famille boyi mais ya lobi ye mobali ne kaka ti na niveau à s'éloigner même na famille maman na bango ebisa ngai mwana alingi biso souté pona mobali na ye siko ya mwasi mituna qu'est-ce qui est fait que mwana o ya alingi mobali ne ta kufa 2 mois ka babali ya pamba alobi ka okoka na eta ko supporter te abomana libala mais falo mituna te na place ya lobo ngo ka soni falo ko nano yeba le pourquoi falo ko nano yeba le pourquoi et ama weza pasi bandeko live ke ezongi na lobi na oshite na likambo bandeko Daniel ya makila do bandeko na ye propre bana mama na ya tata na ye na ba cousin na ba cousine na ba oncle na ye do o ya famille ko ya makila bozwa na bakiti bovanda na pusana sola na bino bozwa na bakiti bovanda na lobi lelo bino bo défendre Daniel lelo bino bolibo laksa mokili ke bino bolinga Daniel bino bo sa sembla ke bolingi Daniel kindo ke Daniel sili Daniel Lubamba kindo ke sili o bino boboyela ka bo rejeter la ka kindo ke sili pour comme rouler carrosse pour comme kolata veste na cravate pour comme star mokili mombeye bi ba ko babenga ga ya ko prester ya ko yemba ya ka mokili pour comme ça ba million de vie léon da ko minde ko na bino tanga zara na 5 ans tanga zara na 10 ans azande ko na bino te bolingo intérêt léon ne boyo ko lakisa ki bino de bande ko na ye na mona ba ko melanga moi c'est songolo lubamba moi c'est pakala lubamba songolo lubamba tangu Daniel azaka fazer bisika rola les ate alali na église wana alali kuna bino bozala ka envie bozala na banda kuna bino bozolia bozomela bozola na bambetu Daniel azande kuna bino te ka akomi nde kuna bino ka lelo honte à vous Sony Daniel initiation soki ba initier yo lojo ba kotisi yo soki penza eza bongo ndeko tala lexa ba nyonso na kisi kabela bango bambongo baleka mbeka bakufa parce que yo yebi ke batikala ko lingote na lobi botu na Daniel Lubamba pourquoi alinga kite famille na ibazala na libala na ye est-ce que boyebi vous êtes informé sur ça boyebi te botu na mama lo baso na okosa botu na Daniel Lubamba na ba ami batu o baza ba proche ne ba yebi makambo yo même certainement son pasteur connaît pourquoi alinga famille na ye bazala te. Mambo kilo ebise Daniel, je suis désolé na mambo comme na bomwana. Je te comprends, mais malheureusement au bala mwana na ngati soki famille aux la présenter. Ndekwa siliki, sentiment de colère et il y a tristesse. Nyonso sangani mais il n'avait pas le choix. C'est comme ça. Nde azaki na choix attaquer ko benga bandeko na certainement benga ipe bango nyonso te. Na faut ça la qui peut peut-être ba connaissance na ba ami et belé ke bandeko parce que
fallait qu'il base à la peau, belle famille obligée qui est de lui-même, à linga qui t'attend de connaître quoi zala. Pourquoi? Pour na monter mama be bande connaître ba la qui ça est. Le lobino boyo la sabolingo. Le lobino boyo la samokil kebino bolingi Daniel, bandeko. Vidéo est silie. Bon, là, dans la deuxième vidéo, on explique bien les gars na Daniel. Pourquoi bandeko na ye? Bote balingam bande on na lobaki na ozonga na beta bino lisolo ya frère Daniel Lubams. Certainement bato bele boyoki ande quoi souffra. Il a un parcours de quoi nyoko ma le lonzamba tombolier. Na okamo bandeko Daniel le babimpo ba défendre Daniel. Bandeko Daniel le babimpo ba côté la Daniel. Na mon mouvement comme un commentaire je crois na YouTube. Arrête de salir notre frère. Soko yeba en beauté tuna. Kindo ga Daniel sili nazo tuna bino. La famille. Daniel a se retrouvé orphelin de père et de mère à l'âge de 10 ans. Papa n'a pas déjà tika et bébé. N'a pas expliqué bino ndenge papa Daniel a coufé là. OK? Parce que là il voit Nathan et Salemi ezala bandeko ba ya Kolwezi na bisonga na FBI non? Bandeko ya na bango ya Lubumbashi wana oh bayebani na ye bakola na ye certainement boyoki camarade na ye moko ka na réseaux sociaux a flasha ki bino ke bakanga ye ndoki na bomwana certainement boyoki yango. Et j'ai à parler à 3 ou 4 personnes au baby enfance ya Daniel ne ba meko expliquer ngai na moko za ami na ye d'enfance tanga zola na ba église et autres abisinga maman otanga kombo na ngate na meko relater ngai mo lisolo. Et parce que famille na bango ba parents na ye bazala pe ba proche ba yeba na ba parents Daniel po ba vana quartier moko. Papa Daniel a koufi, Daniel azara bébé. 2 ans après, maman a eko koufa. Bandeko ya Daniel propre. O ba ocha minoko wana. Hein? Baboya ozwa Daniel. Balingi ete. Bébé a 2 ans. Moi na 2 ans za bébé. Balingi ete. Balubia na misama be. Yende ndoki. Akoli via ndeke. Alali na église oyo alali na église oyo alali na église oyo alali via Daniel ezala bongo. Daniel azala fazer. Akoli na pasi. Et là témoignage. Des fois to zala na choix te ba mamso comme la rabiso net moi na 2 ans bandeko. Et apona kité, alinga kité. Ata so ki ndoki yango eza ya solo. Ba pesa ki yango pesa. Et azaki defenseless, alors se défendre te. Et ko sala ke quelque temps après Daniel a eko bela. Talara mwana moke. Mwana kola na affection baboti. Mwana kola ka il faut azala entouré na bolingo. Il faut aller bien. Il faut azala propre. Ce ko babilo ko nezala kité. Mwana ozala bien ndenge. Abela makasi. Daniel abela makasi. Anga kufa. Yana ye ya mwasi ya liboso. Pasi na motema. Malgré baboya ki ye. Mais makila na ye. Ndeko na ye. Azwa mwana kenene na hôpital. Tanga kena Daniel epa ya kokele ya. Je crois bat bana Lubumbashi ba koye ba komba docteur oyo. Akei. Nepse binonga na FBI. Akei na un hôpital azali na mbongo te. Docteur azali obligé à sunga et depuis no boyebi généralement ba africain. Mwana mobala ida mwana mwasi ya pamba te. Il faut beta chuki. Yana bolingwande kwa zali na choite parce que leki na zali mourant. Ndeko sala ke ba komi ko bimana docteur. A komi penza mwasi na ye. Docteur azwele ndako. Quelquefois les malheurs est bon hein. C'est la réalité à la vie. Ngai na encourager à ma bête mais na condamner à pe batute. Et le bata passe sa journalité à péter. Pour les gens batu mususu, basala ba mara mususu indépendamment ya ba volonté na bango. Bota neti li solo a passer à boy. Ça va bilo to mona ba film ba nigérien. Prodige, you need to sit down.
bande ko sala ke Dr. Zoli ya na Daniel Ndako ya ko mfana lekinae na docteur par mo ya wana ndenge zala kaka chéri na iti mwana biki vie continue normal e ko sala ke ba ko tche sous libanda ba ko bingana ni supuna mambo kindoki via Daniel ezala bongo Daniel akola ndenge wana bande ko ngai na oloba na bat bola na ngai guérissez de vos blessures intérieures parcours aboué motema mutoza ya kozoka ya kolela ya pasi ba blessure intérieure et même la mutu rejet même la mutu manque estime à soi et même la mutu rancune haine et so bongo li motema et que obikite na ba blessure ozana risque au rater lola ah oui ukonza molinga to la blessure intérieure na ko expliquer bino ya ona koloba na mutu nyonso zo landa ngai enfance na ezala difficile ba maltraita yo ba kosela yo makambo ba kanga yo ndoki ba abisa sexuellement ba salo ba mabe ezongela kayo uza na pasi soko kanisi ya tanga bible mingi tanga bible mingi nga moko biloko e guérissanga c'est la bible tanga bible mingi et sambela mingi nzamba salongolu ou trouver une personne, une bonne personne. Pour Nzamba salo grâce que tu puisses trouver le repos dans la maison de Marie. Ou le kuta na mobile moi au lingo makasi. Ou au lingo la bolingo ya solo le vrai amour et ko sungayo. Nzamba salo ngolu okuta na mwasi. Ou ebi nzambe. Ou au lingo na ndenga solo et ko sungayo. Ezaneti bande ko na biso baza victime ya mambolika na ba este. Et non, nani moko plus ou moins 2 semaines passées. Il y a moi si moi autour boma sou mobile. Ka ba côté on a basi ba boma mibal na mibal ba boma basi. Mususu ya mobile autour ko poignarder moi si. Bat bakola na ngolo ba ebi marambo ya. On ba ngolo ba viva ba guerre. Bazara bat bazara na somo marambo te. Et lora mon cœur au beto masasi. Ya ne bande ko na biso est na ba victime tellement ya ba mambo ba guerre wana oyo. Bref, na kangi parenthèse pour na kota na ba mambo so certainement na été bo so comprendre la place nazali na bisika na okende. Bandeko Daniel alingaki famille na ye baza na libala neta koza makambo parce que bandeko ne batika la kolinga ete. L'amour supporte tout. Ndeko na yo kindoki ou pas andeko na yo. Peut-être que na yesu te babangaki ke bango pe baboma bango na ebité. Mais bref, c'est ça. Babilo koana et réclamaka. Tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir l'aura. On dit mais yesu. Soko le kina délivrance c'était et au kangayo. Soko amotune zali. Ndeko zo délivrance. Ndeko kangwama. Point d'interrogation. Lelo oyo ba mambo bazo ko akize parce que ngana na ba message inbox o ba misise bazo tina na bande ko msuna ba batu msusu tina niveau batangeli nga même combo ya pasteur o a initié Daniel tant place isko bo pesa nga réseau tant dans le barabino que même un chrétien a besoin de la délivrance, même les hommes de Dieu ont besoin de la délivrance. Oui, pourquoi lelo o ba pasteur bele bo sa ba dégâts na l'église? Oui, pourquoi le pasteur bele ba simbikisi? Oui, pourquoi le ebele bazaïka réclamer tellement baleka na ba délivrance te? Oui, pourquoi le pasteur bele le bazo abiser basi? Oui, pourquoi le pasteur bele le bazo divorcer? Oui, pourquoi parce que ebele ba uti na ba famille moko oyo ba réalité songolo pakala ezali et koye ba nzambe et kangolio automatiquement l'automatisme n'existe pas. Il faut oser délivrance. Ba mamsu po koya na vie na yo. Bomoni moi le pasteur anga nzambe na mambo lobiko mebele ngonga ya mokie ngongeza mokie na oza l'obligé na la deuxième vidéo. Chante toi comme pasteur. Botou na ba ancien ya cité Bethel to bat ba vivant na cité Bethel 35 ans passé à l'époque cité Bethel les ana kota monga fula sona bosanité
bakanga ndoki na âge à 8 ans. Na plus ou moins ba âge wana 8 ans 10 ans. Bino boyebi ki ba na tango wana bato baosambela nanu na bandenga solo soki mwana yeko tubela kindoki to balobi ki no mwana wana misala mabe mingi ezaka mamba solo bola na des prochaines vidéos. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Ali wana yoto komine la santu Lise kwa na yoto komine balongi Olatike mo vanzina bosantu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo
lingi. Mes pensons sont dans ces métamorphosés. Aussi mimo semble maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi que non akosekwa akonzamba bakristo basekwa alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda kotanga kolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso anya kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe kotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.